yango oyo bisayo komata bobande lokote soki Sylvestre Ilunga azosala badéclaration wana eza ye te eza pression oyo azozwa pression oyo azozwa azosala badéclaration wana tokoyebisa esu baje na PPRD soki bozali makasi bozali na base bosala marche na nzela bopesa lokote bopesa bato bachesi te babongo te président Félix ake mosika o aviolé toke no tozonga banda président Félix aye est-ce que constitution yango bade bachange yango président Félix azorespecte oyo kaka bango moko baelaborake eza bongo te mais constitution ya mpona nzokande bato ya PPRD basalaki yango na ide kabila azala libele na libe président Félix aza korespecte yango politiki ya Congo ekomeleyi po tosukisa bamaison préfabriqué ntango tiamala anoloba avant naloba bokende nanu kotala ezalaki kofunda ntango tiamala azoloba avant naloba bosambisa ngai bokende nanu kotala bacontener wa nzokanda bandoloba na manière mo politique nzokande bacontener wana ezalaki ka bamaison préfabriqué te ezalaki na minduki na ka oyo yokaki no ekeboye minduki na kati yango nomoni kopu wana tellement RVC président Félix alobi nasengi na tous les généraux na Kinshasa Delphin Kayimba alobi lone John Numbi Félix ayebi makambo oyo wa na kokende te Sylvestre Ilunga aza menacé yango na yebiso combattant azala vigilant tokoyebisa bango mboka oyo eza ya tata ya Kabila te soko yoki mutu azoloba Kabila zonga na pouvoir yebise ozazo soki Sylvestre Ilunga continue toyebisa atanga article 90 alinéa 2 elobi nini soki obomi muninga na mbeli yo pe bakoboma yo na mbeli bango bakanisaki o basali lelo kosila te mais mpona bango abuo mpona lelo tosuki awa eza ndeko na bino JR Bongila numéro eza plus 243 89 35 700 plus 243 89 35 41 700. Je vous aime beaucoup. Bana ya Congo bana monde entier mobimba. Déclaration ya premier ministre oya sali Sylvestre Ilunga Ilukamba etali gouvernement te. Etali ye moko za affaires privées. Puisque soko ezalaki na compte ya gouvernement, il faut sa déclaration là après sa porte-parole ya gouvernement atanga yango. Bon remarquer que hier apesi porte-parole les mots privés. Et là, na yebisi bino na Congo na nous tozwa politicien comme président de la République. Cette fois-ci Congo tozwi politicien. Et là que président Félix asali pas yebaki. Soki Sylvestre Ilunga zalaki ba pesa ki ordonnance wana alingaka vande lango po na mona ke no balongoli John Numbi. John Numbi aza mutu na bango. Mais toyebisi mo premier ndenge benga chef de l'état mo premier zonga na nzela. Kolanda ba pression bata FCCT. Batu wana musala bango yango wana. Et là on peut toyebisa otanga bien tango zoloba ke no ministre intérieur aza na droite. Tanga article 90 alinéa 2 et lobini ni mo premier. Et le normalement nengo zawana tango pesi mutu pouvoir. Gilbert Kakonde a signé que PO à cas d'absence. Yem ta signé kola na pression ya kawana te ndenge bazawana na yebisi bande na PPRD. Boye bango ke PP congolais PPRD azo sila ndeti impéreci là. Tala na kati ya PPRD. So on a PPRD titre il y a des six à la raté. Bazaka pas docteur, ba licencié. Mais comment fait-il ba licencié pour entourer Kabila? Bobo yebisa biso ti lelo na PPRD. Kabila bio titre ni académique à la lango. Potoka ba licencié ba docteur. Boz à la l'aise. Président Félix mon premier eloko sala na zayote to yebi, eza pression. Mais to yebi sibilo ke boz à la l'aise. Ordonnance de gel qui eza pour la bonne l'air ya mboka, ya bisonyo surtout. To tia na C. Mendeko. Est-ce que coalition peut dire que il y a armée parce que bon, et là quand on y ici coalition na peuple congolais, tu as un intérêt à peuple qui coalition. Bah te faut pas y bello comme quoi. Coalition le but est que quand peuple congolais en otage, tout ça la caca de volonté à coalition comme nous sommes la coalition, tout ça mais non. Nada yebité, boye bango que moi pasteur soka bali moi sandumba c'est toujours comme ça.
PPRD, FCC, programme la bango, les ventres d'abord. Président Félix, programme les peuples d'abord. Ce qu'on a minute, on est au balanaté. Pour tirer ma coalition, on a. Tu es ici que le président Félix au sala. Banda président Félix aïe. Nanou a changé ta moubé comme mon côté. Président Félix a au sala là, oh, au peuple a sengi. To senga qui va l'ongole la biso malonda. Abo il faut installer malonda. Toke pe na problème no malonda. Ba te faut pas comprendre. Ce qui est là, tu vas solo ba IDPS pour la nini. Bozo bima na banzela. To yebi sibino ke za absence d'opposition à la République démocratique du Congo. Il y a un biso to lobi to songa la moi sima. Ce qui toque l'article 49, il y a règlement d'ordre d'intérêt Assemblée nationale. Et lobby Janine Mabundo lobby que Jean-Marc Abouna a maîtrisé ma rebelle à Longwe. Yo poso maîtriser Longwa. Puisque le lobby normalement président a séni à Kououta, la société civile entre parenthèses confession religieuse. Mais bon, il y a biso. Oyo, bawanga qui magiste bawanganie, catholique bawanganie, ba musulman bawanganie, mission bawanganie. Malonda outaki wap. Il y a un chef de l'État lobby non, na ko sale la volonté ya peuple. Non, mon installé que non, le peuple d'abord. Nous sommes là pour vous. Nous surtout président Félix Azanio Kamito Belé. Yeba que soko lobeli Félix au fini à 12h30, à 12h31. Biso toza nanzela. Toza pas encore répondre. UDPS soki tozo bima, toza que to moni absence d'opposition à la République démocratique du Congo. Yangwala na lobaka soki ba adora kamutu. Menga na zoko adorer papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Puisque lobaki que na minute soki UDPS a comme la pouvoir, opposition aux alliés tout le monde. Toye TV Madidi numéro 2 aux Awat. Opposition au président Li. Tala président Li on a beti Belgique qui da futu kazongi. Mais yo bando kanga ki veto de so comme teka ba popcorn lo beni. Vezonga la mboka to chana se. De on a yoki autour ba awa Janine Mabunda azana na incompétence par rapport ya ba responsabilité mais tout le monde qui attend na lipa. Oh yene mutu aza censé rolanda ba ministre ba samsa. Wana mutu yo moni ikantande. Ne on a journaliste. Na web sala ba congolais. Janine Mabunda fingi binolan. Tala Janine Mabunda nenga aussi melano lipango. Asi mala pape mouchoir. Bo excusez moi pour la terme le la nier. Janine Mabunda aussi maro belankele. Ça veut dire il y a quand même ngote il y a ba pain au lait, ba pain coupa supermarché. Li parler matin moment ya Félix Ita. En plus to web ça ba congolais. Crise crise mondiale. Na minute to toke na Angola dollar est comme dans combien? Toqué partout de là. Si on monte en France, la Belgique, vous avez comme Sangana. De façon, on va faire la frontière, on va belé. Pour ma monique crise c'est qu'il na yebi siblo ke oza fachi béton. Oza IDPS mutana pouvoir. IDPS ça pas looter. Bande ko FCC ba kanisa ke non. Ceux qui ba simbi ba sali coalition la IDPS, ba connait anti rendre ti palou mais yebi sibino, Janine Mabunda tchana se maîtriser ba texte sa partie. Ça la volonté ya peuple. Ko ça la volonté ya regroupement moko boité, ya parti moko boité. Bon moi ta kabila bo ici bon. Ba ke ko senga mbonga marche. Pour ba organiser yoga shadal. Oh non, to robenga base. Est-ce que PPRD bazata la 200 personnes ba robisa la balbal. Ni tete mbongo la ba machette. Yo to bisi shadal au outil na IDPS. Aux équipes président fédéral. Yebanga nga soka la mwana na ye atika ka prise. Les historiens de l'UDPS, président du Parlement debout, les héritiers de Tshisekedi. Vraiment, pour Namakambo Etali, Premier ministre, et là on a conseillé il faut maîtriser Makambo. Parce que Azali, un éminent professeur à l'université de Kinshasa, il appelle ça biso bakuru lolenge na lolenge peut ozali ko respecter. Et là comme déclaration Premier ministre Azali ko sala ezana nzela te pe ezana subasmate. Pourquoi ezana subasmate? Parce que pour na kotali sabato que non, l'intelligence c'est la littérature, mais la sagesse c'est qui dirige le pays. C'est-à-dire, il faut que maîtrise et asa la diplôme ou yatangela. Yo otiki intérim. À cas où d'absence, il y a chef intérimaire de asimaka ba responsabilité. Otika qui est mais kawana eyaki. Il faut intérim assigner na place na yo. Tango assigner na place na yo ordonnance à chef de l'État, c'est-à-dire azana tout pouvoir na yo. Mais yo owuti kuna oyebite lolenga ya ko contrôler, ou bien ko analyser
maîtriser, collaborer, ba institution ya mboka, to ba contexte nyonso o ya administration, na yebite soki mon premier, na yebite soki classe au tanga, ou bien comme une perte de vitesse, ou bien perte de contrôle. Parce que yo tikakiye. Pour être soki nazate, moto ya assumer ba responsabilité nangai, ezali adjoint nangai. Mais adjoint assumer ba responsabilité na yo. Est-ce que où est le mal? Oyo ya sali. Tango ba signer ordonnance, peboye ba ke peuple congolais. Coalition ezana ba donc objectif nango. Pona makambo etali pouvoir ya chef de l'État, pona makambo etali ordonnance ya chef de l'État, etali makambo ya coalition te. Parce que tozana pouvoir administratif te, mais tozana pouvoir présidentiel. C'est-à-dire présidence etali makambo ya coalition te. Coalition ezalaki na administration, ainsi de suite comme na parlement. Donc le kola balobi que non, donc majorité parlementaire bangonde bako diriger ba institution. Mais présidence ezali première institution de la République. C'est lui le garant de la nation. C'est lui chef de l'État. C'est lui commandant suprême de l'armée. Yende azana pouvoir ya konomé ba généraux, konomé ba magistrats. Kuna eza makambo ya coalition te. Kuna ezali pouvoir présidentiel parce que c'est lui qui chapeaute tous les pouvoirs du Congo. C'est lui qui est le premier institution de la République. Donc Batoana, Batoya FCC, nazo senga na premier ministre service Elunga. Il faut oye baba classe au tanga. Obanda ko oye bisabiso nini na université. Ozali imina professeur. Il faut ko oye bakeno kango nazolo ba makambo oyo. Est-ce que peuple congolais ba komona ngandenge nini? Ba élève ou bien ba étudiant o ngana pesa ba cours ba komona ngandenge nini? Il faut osalela donc bagage intellectuel na yo ko salela ngo na sentiment ya mutute parce que loko Kabila sali a dribbler bino ba congolais ya ko zwa ba intellectuel ou bien ba imina professeur ou bien ba docteur en droit philosophie bo komisa bino ba zoba parce que tango zo sala discours wana ozipe porte-parole privé na yo ya gouvernement te mais ba bengi yo que chef du gouvernement tango yo zi contexte wana il faut pesa na porte-parole du gouvernement yo zi oyo ya poche na yo que kendo tanga discours wana ozo mona te que au déborder pe au violer parce que ce qu'on zolobela au nom du gouvernement il faut zo porte-parole ya gouvernement ale kanango na chaîne nationale pour être sa déclaration wana. Mais yo moko violer constitution parce que loko saleli eza yango te. Donc yeba ke bo kotisa quelque chose na mitu na biso pe to maîtriser yango tango zo tangisa biso na université. Premier ministre, il faut yeba ba kuru nino banda ko pesa biso. Comment ozo salela un vagabond politique? Ce bonhomme là, Joseph Kabila, pression ya FCC, yoza congolais, vous êtes katangais. Chikoy, okoye bisabisoni. Ozo sala au nom du peuple congolais ou bien ozo sala au nom de Joseph Kabila. C'était Rwandais. Binu nyonso bakatangé. Boyebi kaza Rwandais bo fabriquer kombo na ye bo pese Joseph Kabila. Mazala ki Joseph Kabila te. Biso tobuti na Kisangani. Tango azo sala massacre ya Makobola na Tingiti, to banda ko benga ye Hippolyte Kanambe. Je pense que Katangé boza na perte de contrôle parce que tango boye ko surnommer ye ba kombo ya Joseph Kabila. Eza pasi pona bino. Lelo oyo moto bo pesa Joseph Kabila. Est-ce que Katumba mwa kaza wapi? Yope ozali ko sala pona ko boma peuple congolais. Donc Sylvestre Ilunga tolingi te ne respect otozo pesa yo attaque congolais attaque mina professeur o pesa biso ba cours d'université de Kinshasa et faut respecter ba bande il faut qu'on respecte principe il faut servir le peuple congolais qu'on servir un individu parce que mboko osoke beba parce que Kabila boma armée nationale a commis sango ba milice donc tozo senga na yo il faut koyeba lolenge nini yako salela makambo na mboka na biso. Merci. Merci ba congolais na ba congolaise ba oyo bazali awa na ba oyo bazali libanda mboka. Tolobi boye au nom du peuple congolais. Bato oyo babengi na kombo ya FCC soit PPRD. Toyebi PPRD de A à Z.
Nous sommes des IDPS. Mais tu as FCC de A à Z. Côté Baouta, na côté Bazo Kende, na Congo Ao. Mouté Babengili na Congo Asoki Kabila, Kanambe. Biso IDPS to eba Kabila banda katango zaki soda simple. Banda Chikapa banda kende ko na Michanga, na Kalobo, na Mutumba, na Chikapa kuna. Azaki un simple citoyen. Lelo ba fabriquer un commis chef de l'État. Complot la bino ba professeur, soit disant ba professeur, to ébaté. Et puis pour le moment, en tant que des professeurs, na Inikin, na IEC, boza ba professeur oyo ba yebani na mokili mobimba. Comment que vous perdez confiance donc dans un individu simple qui ne sait pas ni lire ni écrire. Oh ba benga Congo Kabila. Tu es bien. Un simple citoyen. Bon de la vigilance. Bon travailler pour l'avantage du peuple congolais. Biso IDPS to travailler pour l'avantage na biso to travailler pour l'avantage du peuple congolais. Bino FCC Bokeba. Bokeba na biloko bino lukuta oh ba marche. Oh boy Yanine. To travailler si maya fati beto pote ba congolais ba se retrouver. Mais bino bozo kalele. Bon pour à travailler bien té. Mais to piso bino merci. Mais bon de la éveiller puisque le peuple congolais déjà baza mayele. Baebi bakabala bino nyonso bo sala pote bo convaincre mo konjamboka. Yo Sylvestre Ilunga. Son excellence Ilunga. To banga ko makasi en tant que professeur ordinaire. Mais makambo oyo komi ko sala vraiment eza en dehors ya hiérarchie ya peuple congolais. Il faut oser là, travailler pour le peuple congolais. Place où on a battu pour travailler pour la cotaille et me battu pour te servir le peuple congolais. Tu peux sûr vraiment, Zana Maye en tant que professeur, Kolanda Makamwa Kolanda, un individu simple. Kabila Atangate, Kabila Eloromorote. Yo, en tant que professeur, osons dire Makambo Balobi Yemei. Les locaux c'est Nazawapi. Quand c'est en tant que professeur, aucun na bois sur ton boy, oh Yemei à lobby. Makamwana eza bien te. Bon travailler pour l'avantage du peuple congolais. Tu es bien ndenge bozalaka. Tu sais bino que bozo na nzela pour être peuple congolais va se retrouver. Merci.